Shalom peuple de Dieu na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya. Eza yanga bino lisusu Rebeka na Yesu ko partager na bino message na lakaki bino libota na nkolo. Tika nzamba bo santu bisika bozali apambola bino nyonso bayibolanda kanga. Na bayeba yesika eza yanga ya bino Rebeka neka na uti ko se présenter. Na yambi bino na kombo na Yesu ndenga pe bino boyamenga na kombo ya tata na bino Yoshua Mashiach Jésus de Nazareth. Nzambe ya solo nzambe ya bomoi azali na bomoi mais faut croire na yo pesa bomoi na yo na ye. Nzambe aza na posa na biso pe tozali na posa na nzambe. Touta en éternité tokozonga en éternité mais avec cette confession ça va nous aider à retourner dans la maison. Totangi na makomi na nzambe ava tokota na lusambo totatola na mpo tozokamata na kokenda lusambo eske biso nyonso totatoli ke Yesu azali nzambe. Yango moni ke tolingi totatola tokofese ke il est Dieu toujours tokotatola azali nzambe parce que eza déjà na mopepe oyo ezoya po te eya mpona elongola kombo na ye me ye nana olongola kombo na ye ala réussi les noms au-dessus de tous les noms. Ayebisi ngai bozwa kombo na nga bokotisa yango partout même bisika oyo ekotaka te. Alors yango moni nazosala confession oyo landa ngai na motema na mobimba tokomi ntango topesa monoko te nzoto te motema na biso liboso ya nzambe ya Israël, nzambe ya bosantu, nzambe onga nasambelaka, le créateur de toutes choses, mokonzi ya l'univers, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nzambe abenganga na Esaïe 43, Israël ekolo ya Jacob, nde nzambe wana nga nazo mema oyo osala confession obandela alliance yo na nzambe pe boyokani ya yo na nzambe tatola ye na motema pe banguna na yo bayoka soni ke olingaka ye lakisa ye bolingo na ye. Tobondeli na totangi makomi na nzambe na Romains 9 et Romains 10 totangi 9 nde 10 na 11 na 13. Amen. Je lis la parole de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Yesu azali kolo pamba te nzambe moto asekwisa ye ndima yango na motema pe loba yango polele na miso ya bato bongo okobika. Ya solo soki ondimi yango na kati ya motema na yo pe soki olobi yango na miso ya bato nzambe akobikisa yo. Akokomisa yo bosembo. Eza akokomisa yo bosembo. Pe ekomama boye. Akobikisa yo pamba te ekomama boye moto nyonso oyo andimaka nzambe akoyoka soni te. Ya solo ekomama boye moto nyonso oyo abundelaka nzambe akobika. Moto nyonso apesa bomoi na ye na nzambe ya bomoi ye pa obika kozwa bomoi mpo nzambe oyo andimeli aza nzambe ya bomoi. Moto oyo mpe apesa bomoi na ye na nzambe osi akufa to mpe ye pa kokufa ye pa kozala perire nde akokufa mpe nde kaka nzambe na ye akufaki. Me biso lokola nzambe na biso akufaki asekwi biso mpe tokosekwa tokozwa bomoi ya sika vie éternelle me faut tatola ye faut tambwa na kobanga ye aa na baprincipe na ye oyo alingaka. Nalingaki nzambe me nazali kotosa nzambe te nalingaki nzambe me na kati na masumu na kati na ekobo na kati ya impudicité nazalaki champion ya hypocrisie me nzambe lelo napesaki motema sikoyo makambo ebongwani. Tobondeli totika moma oyo na nzamba bosantu. Papa napesi yo merci nzamba motema malamu na komisio po toza bolingo. Pambolama nzambe apesinga mokolo ya sika na mona te uta na botama. Merci Seigneur Jésus na grâce ngulu osalinga na opportunité lam oyo okordenga mpona koloba na peuple na yo. Zwa kembo na kabi moma ona mabuka molimo mosantu yenda zwa contrôle de début à la fin. Makilano ebomba ngai bomba bandeko na ngai baza kolanda. Video ezala bénédiction mpona bango na kombo na Yesu Masiya nzamba bosantu. Na bombi bango na makila na yo kolo na protéger bango Seigneur na kombo na yo kolo kombo na yo ezali barrage ya komibatela na ba flèche oza nzambe obongwani te mosikoli ya bana bato tobondeli bongo tolobi amen. Totanga ba Bible na biso nanu mpo nazo courir vers le temps boyebi ba disciple bazalaka na ngai fongola ba Bible na biso tozokende kotanga makomi na nzambe mpo toloba nini oyo ezali kuna. Amen. Tufungoli Bible na biso na mokanda ya eza mokanda ya Jérémie. Tozokende na Jérémie. Fongola Jérémie libota tata
kofungola Jérémie na bino. O Nkolo Yesu Masiya mwana Nzambe ya solo oyo oza na bomoi, komama na yo mpo olonga liwa, olonga malade. Totanga Jérémie, natangi Jérémie 44, 3. Jérémie 44, merci Saint-Esprit. 44, je commence par verset 3. Je lis la parole du Seigneur, on va parler après, on lire d'abord pour courir derrière le temps. On va expliquer pour nanini, tokozonga banani bakozonga. Amen. Ezali pona mabe oyo bato na yango basalaki ngai, na ndenge bakendeki kopesa banzambe na mabonza na banzambi mosusu pe bagumbamelaki yango. Nzokande banzambe yango esalaki bango bolamu moko te. Ezala bino moko to bakoko na bino. Banzambe oyo bino bogumbameli, banzambe oyo bino botaleli, banzambe oyo bino bopesi motema mpe bopesi mabonza na banzambe wana. Banzambe wana basali bolamu te na biso mpe na bakoko na biso batikala kosala bolamu te. Ozomona na mokili oyo eza na bato ebele bazolelaka bikeko ya Egypte, bayiba biso bikeko na biso, bayiba biso bikeko, bayiba bino bakongolais te, bayiba baegyptien. Yo ozali ekongolais, yo oza congolais, yo oza na nzambe ya bomoi, nzambe ya bomoi. Ntongo bozosala baréclamation ya kolela banzambe ya bikeko oyo mindele wana bazwa biso culture na biso, bazwa biso bikeko na biso batia na bamise ezomemela bon bonheur biso emema. Donc nzambe na bino abosani bino, donc nzambe abosana baoyo ayebana te. Totanga na Bible no banzambe wana oyo bino bozolela wana baza pe ya biso te, ya baegyptien. Biso toza Israel, ekolo ya Jacob. Nazokamwa mpo bozolela bamindele bazwa biso bokoko na biso, bakosaka biso eza bondoki. Soki olande bamize wana babikeko wana bazwango na Egypte, bazwango mpa na bino te Israelite, bozalai na bikeko te. Nzambe azwa bino na bowumbu, abimisa bino na bowumbu ya Pharaon, mais bozalaka na bikeko te na maboko bino Israel, ekolo ya Nkolo Yesu Masiya. Sambela ozokoka nde osambela tokanisi ekeko kosala o nini? Non, ekoko kosunga yo te. Nzambe ya bomoi moto osalisa yo. Natangi to wana sote na komi na 5. Kasi boyokaki te, botiaki matoi te, botikaki mabe na bino te, botikaki kopesa banzambe na botikaki kopesa mabonza na banzambe mosusu te. Donc bozotika te kaka kosala mabe. Natangi 6 yango wana na kati yo mpe tanga ya Jérémie 44 tobandai na 3 tosote yo otanga mobimba ya Jérémie 44 de 1 mobimba. Nga nde nazosote mpona eza émission yango wana. Na kati natikaki ndako na ngai etomboka, ezikisaki bavile ya Yuda mpe balabala ya Jérusalem. Ekomi bobele mabanga na mabanga, esika ya mawa ndenge bozali komona lelo. Ça veut dire nzambe azolobela biso makambo oyo tokomona na Kongo oyo kosalama. Vili na biso ekoma mpena bondima te, wana eza Kongo. Bondima te, bino bato botikali Kongo botongai bandako na bino boya kokuta bandako eza te, tikali kaka mabele bongo, bandako ebukani, ebondima te. Mpe na opesa devoir fu boyeba vili ya Yuda eza vili nini. Wana devoir rendez-vous na bino na bopesanga réponse ya vili ya Yuda mpona bolobi Kongo ezali Jérusalem, eza mboka na bino. Bo bamboka ya Yuda futo oyeba bamboka wana pembeni pembeni, futo oyeba mboka mpe Egypte lelo oyo kombo bapesango. Totangi na 7. Sikoyo Yawe nzambe ya nguya nyonso, nzambe ya Israel alobi boye: mpona nini bozali komisalisa mabe monene boye? Bolingi ya solo kosilisa na kati ya Yuda
mibali basi bilenge mpe bana bolingi ata moto moko te atikala na kati na bino, pamba te bozali kopesa ngai kanda na misala na bino, na ndenge bozali kopesa mabonza na banzambe ya Egypte. Esika bokimela bolingi bino nyonso bosila mpenza mpe bokoma ndakisa ya mboka oyo bokwe bozwa babwakeli lisuma, bokoma ndakisa ya bamboka oyo babwakeli lisuma do Congo lingo koma ndakisa ya bamboka babwakeli lisuma peuple Congo lingo koma ndakisa ya bamboka oyo bato bazozwa etumbu, mpe oyoki soni na miso ya bikolo nyonso ya mokili. Nzambe alola asunga bino na kopesa bino elembo oyo nini pwani bozonga na opesa bino elembo wana, me avant napia bino elembo totanga Bible po bato mosusu batanga na bango Bible tayoka elembo ayoka nini message isili, me Bible otanga tato lobotanga na zwaki ba verset ndam natangela bino mpona ya mpe mosala Nzambe ata na yebi otanga te na obunda nango bongo babena na kende bino kabo. 10 ti lelo moto moko te ayoki mawa mpona yango, moko te atosaki ngai, moko te alandaki mateya mpe mitindo oyo napesaki bino na bakoko na bino. Nga nakangamaka yango wana Yawe ya nguya nyonso Nzambe ya Israel alobi boye: nakobalukela bino, nakosala bino mabe mpe nakosilisa ekolo ya Yuda mobimba. 12 ya mwa molai: nakopesa etumbu na bato ya Yuda oyo batikali mpe bazali kokimela na Egypte, bakokufa bango nyonso, kuna moto moko te akotikala, bakosila na bitumba to na nzala. Wana 12 bakokufa na bitumba to na nzala makasi ya solo, bakokufa ndenge wana, mpe bato bakozala kotanga kombo na bango soki balingi kobwakela moto lisuma. Kokangama pema yaya pema nakende mbangombango pema kolobela ye maloba mabe ya soni to kofinga ye. 13 pema nakoboma bato oyo bafandi na Egypte ndenge nasalaki bato ya Jerusalem, na bitumba, na nzala makasi mpe na maladi mabe. Nasalela bino biso ya maladi mabe ezoya na mokili. Na sote tia na sote yaya pema na sote kotangisa makambo koza mosala Nzambe eza pema na message mefuna tangela bino pe Bible yaya. Ça peut être bino bato otanga ba servante de Dieu Nzambe apambola bino. Après bokende otanga na français, quel risque. Nzambe sunga. 14 na sutaka yaya na sutaka bino bosisa mobima nga na sote na kati ya bato ya Yuda oyo batikali mpe bakimeli na Egypte, moko te akobika, moko te akozonga na mboka Yuda esika basalaki nakangami yaya bosenga lisungi ya molimo mosantu place bozali nakangami. Akozonga na mboka Yuda esika bazali kokana kozonga ata ndele moko te, bobele mwa ndambu ya bato. Donc Nzamba oloba na 14 bato ba en Europe mobimba bana pia bino sine lembo
bato ebele nyonso baokanaki Kongo ebonga baozonga na mituna bango baomonaka baozonga baomona ata basigne ya liwa te baomona eloko te me nzambe alobi bango nyonso bakokufa ata moko te bakozonga kwa nde bazokanisa me ka ndambo ya bato oyo ya kozwa oyo nalobai na bino ke génération ya Caleb na génération ya Josué oyo bakutaka na me bana na bino bobotya bayeba Kongo te baloba bafrançais ebele wana tokebundana na bango kaka kuna oh mama tantine comment je vais faire ça comment biso kuna tokoyebisa bango ka biso nde boye tozozongela culture mboka ezalaki mboka biso te boyela biso baforsa makasi te boyoka biso tokolakisa bana na bino lingala tokolakisa bango lingala baoyeba bien mpe natangeli bino 23 bible yaya nzambe nabimi na kati ya bible Jérémie 44 naotangela bino 23 peuple de Sion bolinga ya bécriture atata na bino tolobaka mpe te totangi mpe toyekopesa message ya ata na yebi otanga te lelo nakoki mama koki totangi na kombo ya nzambe ya bosantu 23 pasi oyo eyeli bino lelo ezali mpo bopesaki mabonzana banzambe mosusu mpe boboyaki koyoka makambo yawe azalaki kolobela bino bozalaki kolanda mabe na ye te tebongo te ebeka yeba kotanga mpenda te bokomprena ngai peuple de Sion nazoyekola yaya mambo ya nzambe eza pema mpona kotanga kolobaloba bien tebongo te makambo yawe azalaki kolobela bino bozalaki kolanda mibeko na ye te eza bongo oyo na bayeli liboso eza bongo te na bongisi bolanda nde kolanda boboyaki kolanda mibeko ya nzambe ezalaki mitindo to mateya na ye donc ezala mitindo ya nzambe ezala mobeko na nzambe biso toboyaki kopratike yango na misala moni kanda na ye ye wapi mpo totosi ye te asili kaka yaya atomboki nde aza bo mikolo ana kanda makasi na oyebisa bino aza na kanda mpo toboyaki kotosa mibeko nde toboyaki kopratike mibeko nde surtout yo koloba kutu tonga na tosa ya nzambe tala bien mpo topese kanda na ye nde toza bofuto ndimaka mabe nka banda na yeba nzambe mwana mokibango bino kubulungwa bazeminga na vierge tala kotaka lelela biso mawa na nzambe yeba papa bamama ya biso basali mabe batosaki yo te batukaki yo nzambe yokela bango mawa komilongela te ya kosoutenir biso atoyeba ye mibali te oyoki ya kosoutenir biso towana mposa lisungi na bino mpenda surtout bino bato babosika botombola miso likolo pardon na sote wana naye kotangela bino 28 funa sotaka natangi 28 kala te topesa message liloba na nzambe mpe eza motu ye ezali vie bolingango boyoka motema moto te towana posa elembo lelo lokwa na koki quand même kotanga totanga po lobo oyebi te so na okanga tokomi na 28 tosotaka bino bosisa mbimba na kati ya bato ya Yuda oyo batika bakimelaki na Egypte bobele mwa ndambo ya bato bakobika na bitumba mpe bakolongwa na Egypte yesu makasi na okoka te mpo bazonga na Yuda bongo bakoyeba soki na nani alongi na kati na ngai na bango yawa te atie biso mondenge oyo kanza babeti gazon abi tokokufa na bitumba me tokozalaka bato moke oyo biso tokotika na bomoi makambo oyo alobaki na biso tokoyebaki ye na biso tokoyeba nana za nzambe to banda dia kotatola na Romain 19 banda yo mo deja yesu yo ozali nzambe papa te nzambe banda kozongisele bo nzambe ne po awa de atomboka komoloba biso na tokoyebana donc azo continuer loko alobi na Jérémie 44 na 3 tokiti na 14 ayeko bandela ngo ayeko répéter yango
na 28 alobi la même chose bato ebele bakokufa na bitumba kaka mwa ndambo bakotikala na bomoi yango nayebisa ye bino bose tose prépare biso nyonso mpo toyebi te bango bakokende bakepema mpe bango bakokende na lie de tourment bato ebele batiki mabe na bango baokanisa babika nde babika na corona bazongaka na kindoki na bango na kongo te bongo te yango monaki na ndoto na betela bino namoni bato ebele bakufi bato wana bakufi bakei bakei mais bazolela baame na bango elela eza perdi oboke na lie de tourment bozela enfer kuna bozela Lucifer kuna donc bozelela ye kuna place oyo batia bino atante na bino kuna na lie de tourment mpo nani boleki mpe motu makasi boleki koyoka te nga kutu nzambe akezwanga kati na bino nayaki mpe moyibi lokola bino ndumba oh. Naye kati na bino na oteya bino nzambe tozongela nzambe totika ikobo ya hypocrisie ya nga azalaki kosambela nzambe te no genie me nasala mpe kobo me totiki na biso yango tokangi makolo mpo na kaka yesu azwa kembo sala lokola ngai ndeko na yo oyoke koloba te yo oza na mwa moke nakoli deja naza bientôt la naonosi nazokoma na 35 ans kala te tikali so bamikolo mpena bane mingi te soki 3 ans soki 4 ans soki 2 ans etikali bakomingi te naokoma na 35 ans nazolanda bino te nakonosi bino mpo botindela nga joyeux anniversaire estce botindela ngai mpe mama bika yo ozalaka na dati te ça va toseki deja mwa ndambo tozongi na makomi na nzambe tozotanga tokomi na 20 na 29 totanga bible boyoki zela totanga na 29 tanga 29 na ngai yawe nalobi boye nakopesa bino elembo oyo ekolalakisa bino te nakoboma bino na bobele awa bokoyeba te nakokokisa ya solo pasi oyo nayebisaki bino elembo yango oyo tokomi na ta elembo bakangi biso yaya kende pardon s'il te plaît bolimbisi yaya natiaki posi te napesi mitindo bakesunga bazwa bebe na bino moke tokomi na ntango topesa elembo toza na posa lisungi libota na kolo bolimbisa ngai libota papa na ngai nasengi bino bolimbisi vraiment awa kaka boye tobongisa na bayebi nga sika en tout cas tobongisaka selo bana biso me tokosala mosala nzambe tokokipe mpe bango me bolimbisi mpo ekoti yaya zwilanga mwana limbisa ngai libota na nkolo nalinga bino mpo bokomprena ngai bolimbisa ngai nakopesa mokonzi ya Egypte na maboko ya bato oyo balukaka koboma ye ndenge nasalaki Sedekia mokonzi ya Yuda na monguna na ye Nabukodonozor mokonzi ya Babylone oyo azalaki koluka koboma ye ngai yawe moto nalobi boye nzambe apesa biso elembo ezani onga na koyebisa libota na nzambe ya bosantu nzambe ya Israel tokole kabikolo mosusu nzambe aza bien aza tellement bien à part yango bible tokomi déjà combien ka kotanga bande kofu totanga me nga nde nayeba kotanga te yango moni ezokende bavexe milai totika baversion etikali tokosilisa yango na émission mosusu mpo eza ebele parce que futu kozwa mpe bapassage na babible mosusu mpa bavoisin toya kosangisa na ya Jérémie ya mokolo mpo te tosangisa tolobela makambo okolo alobi me botika napesa bino elembo oyo ekosalaki bino bozonga miniti déjà tonange na 24 moniso moto ayebi otanga aza na rapidité ya kotanga me kozwa ata 10 minutes baversion nyonso esili me bokomprendre ngai nazo kotanga nde nakokaka te koloba nde nakokaka me kotanga mpe nakokaka te meme moto asomba ye bible oyo ndenge ayoka nga natangaka elekelaka ye mpo mokoyo asomba ye bible azotanga yango mpa na nga mokuna mama beka lingala nini yokokaka lingala oyo nga bitanga nano bandi otanga atangaki bien me ye moto azoyoka sikoyo na otanga azoba oyo ezaka bible onga napesaki ye
tu eza bible oyo mosusu azalaki na yango ka te, eza oyo osombela ngai mwana nzambe, eza yango mpe nde osombela ngai nzambe alolakanisa pambola asombelaka bible oyo na lingala eniokola epoke elwaka lingala oyo ngai nakokaka kotanga po ayelenga lingala moko bayelenga lingala moko ezalaki mbilinga mbilinga. Nzambe apambolo me atambolaki mwana nzambe wana servante de Dieu mama Rebeka nakende wapi azokenda aller retour na victoire wana ye komwana poto nyonso wana alukela ngai makomi bibilia mpona ye natangaka makomi mosala nzambe fo kotanga amen. Deja toseki topesa siko elembo ezani bavexe eza ebele bapassage ya bavoisin eza ebele tozwango tokosangisa mpo te boyeba okolo azoloba toujours mpona elembo ya bato oyo bakozonga na Afrique. D'abord mpona yebisa bino na Afrique nano mbilinga mbilinga ekozala colère na nzambe eza kaka awa te mpo bapéché contre l'éternel non. Kanda na nzambe eza bisika nyonso mpo ani bisika nyonso mpo te bino bokokosa makambo bapaya basalaka te bino bozwi yango borekopi yango ekomi ya bino mpe bokomi kopratike yango. Topesi nzambe kanda na babiyema na biso na façon na biso ya kobima na biso na mibali masumo biso tokomi kosala tokomi kopratike nzambe so nakomi na poana na rezo na ngai te limbisa ngai Seigneur surtout ngai na nde kosala makambo mabe yende opesa okanda na ndimi liboso ya peuple no elimbisa ngai kolo yokelanga mawa même mabe kaka donc na ndosa maba mabe makasi ozo comprendre ata na ozokende kopase boyokani ya yo na mobali na yo salaka nde nzambe alingi bozokaka basolution botala boye botali bomeka bomeki nyonso bozomeka te boye bozopesa nzambe nde kanda meme abiyema na biso nzambe atalisenga meme bandeko na biso oyo ya maboro ya théâtre abiyema na bango bazolata mingi bazotikala bolumbu kolo azomona bango bolumbu na ntangi nanga komba motu moko te ya théâtre nalobi abiyema na bango nzambe atalisenga na révélation ezali bolumbu nga sikoyo nazokamona bato ya théâtre baolata mabe baolata pena mabe tala nzambe omona bango mutakala. Est-ce que vous comprenez? Nzambe otalisanga bango wana na ndoto donc alati me otambola me baotambola kaleso libanda na révélation me natangi komba moto ya théâtre wana te me bandeko na biso abasi soki bakobongisa abiyema na bango mpo nzambe mpe amonaka bango mpo mosala basalaka etalamaka na bamboka nyonso na mokili mobimba mpe na peuple na ye bato batalaka yango ekozala malamu soki bobongisi abiyema na bino nzambe opambola bino. Bandeko na ngai nazoyebisa bino ke elembo Congo mpe eza mabe parce que Congo fu nzambe asokola yango Congo nzambe akobuka bapon Congo nzambe akobetisa mbula mona aza na surprise mona nango nazwaki bavideo makambo nga na mwana na ndoto mpona Congo me nazwaki yango esami deya na bamboka mosusu donc ntongo namoni yango nabandi kokamwa lokola kizenge nazokamwa nazo kozwa bavideo baimage wana nayebisa bino tala makambo nga mpe namonaki na Congo bokomona yango sikoyo na image ndoto na nga namoni yango esami mpa bato mosusu osama mpe na Congo donc mbilinga eza na Congo meme bato baa na mapangu na Congo en tout cas nzambe asala bino kaka bolamu parce que mboka wana ntongo namonaki yango ebukani na ndoto namonaki yango ebukani na telemi ande bible ezoloba na kotika mboka na bino mabanga donc na telemi nazomona mosika ya mboka eza ya kobukana ya kopanza mpo mbula ebuki mbula esalaki bo mpo elongola na bakisi na bondoki oyo batiatia na se ya mabele fo alongola mpe bato ndambo na Congo mwa ndambo bakotikala biso mpe oyo towana libanda mboka alobaki ndambo bokotika botangi yango bino mona 14 boketanga yango na 28 boyoka bino moko na Jérémie 44 14 et 13 et Jérémie 14 et bon te molimo mosansu nganga Jérémie 44 verset 3 otangi na 14 oyokotanga na wapi na 28 okomona deux versets nezolobaka eloko moko ke bato baza na poto aoboma bato ebele banoir aotikaka ndamu namonaki bamassacre wana namonaki bitumba wana namona nde baoboma biso namonaki mpe refoule nde bato bakozonga me elembo nga naye kopesa na bato bazalaka ke nga funa bima mboka o nga na bima mboka nzambe bokobima na obongo te bozala presse te soki bitumba na ebandi te bokokima bokokende wapi bobima nanu bongo te mpe bokende wapi bokende Congo bato ebele mosusu kutu bakokobikama na Congo nde bakokufa bato mosusu babimaki avant nayebisi bino deja bamisusu bakufi nga kutu vie na ngai akufa
pona nini abimaki avant na bo otanga bakombo ya bato babima pe avant na poto bamikufa na Congo beso bazaki na poto balingai bakufa te. Donc eza bato baprécipitaki babimaki avant bakufaki yo kowela kobima te soki na omoni sina bitumba te bitumba ebandi te na mboko masakre ebandi te kokima bikukela te mpo nzela mpe ekangama avant nzela ekangama bamisude ya baobima baokende avant bakende nzambe bifu bamona na bitumba so bomoni baguerre ebandi te boza na place okende te na bamboka oyo e bino bovandi alors bokoki mpe kobima tianga te mpo nga ntango mpe na bandai kolenga na bandai kotremble na bandai koningana ntango namoni makambo na ndoto nzambe ayekolakisanga yo kokima te yo kobima te yo eza te soyo napesi eloko osima nzela obima okende kongo te yo okete bino boza parmi bato baotikala awa na osala makambo wana nyonso me bino bozala bato oyo ngai nakobatela ka na kati ya mboka oyo bokobima ntongo ngai nakoyaka kofungola nzela mpo nzela ekangama sikoyo turo nzambe moto akokanga ngo eya gouvernement te moto atelema bino akangi nzela nzambe nde akokanga nzela pas d'entrée pas de sortie bokoya kobima ntongo ngai nakofungola nzela wana eya kuna na Congo massacre salami epe salami jugement ekatami awa na poto deja salami siko biso tokobika awa nao baobika na Congo tokobima toke kuna siko tokosangana biso tosangana nzambe akochange mitema na biso nzambe tokozala bolali bolamuki bato esengo motema na biso echange mpo biso bakongolais bakochange biso ka mboka te bakochange biso ka te ke totonga mboka biso fu tochange même mentalité même motema motema eza mabe tonda mabe nzambe mo ayebi mitema na biso abi akochange biso mitema opesa biso mitema ya sika na olukela bino passage wana nde napesa ye bino yango na bemission mosusu tokoma mitema ya sika apesa biso mitema ya sika totonda na esengo tosala mabe te tosala baninga jalousie ka boye matio na motema olingi moninga tobwaki moninga mbasu pese te biloko wana eza esu te na nouveau Jérusalem apres to tokozonga nde biso oyo tokotikala ndenge ayebisaki nga to tokotikala tokosangana mpona kokende kopanza sango malamu siko partout tokoloba suka ateke nzambe ya kalakala oyo akabola mai na biteni mibale te tokotatola sikoyo nzambe oyo abongwani te oyo asalaka na ntango wana asali yango mpe lisusu leo na epoke na biso oyo eske bososoli bosimbinga bien wana sikoyo elembo oyo nzambe akopesa biso ezali babitumba ezoya nde kokima mais avant kima foyeba lie de refuge na yo attention eza te kokimia na Congo non refuge mosusu eza bongo te refuge mosusu tokokende kokima na bamboka mosusu kutu oyo makambo nano ebandi makasi te tokimi na okuna koto moi nzambe osani anyati abeti akiti yalokwa moto ali kwa ngomba aokita chokita na se apres asisima nyonso so na bamboko de abandi eozwaka kimia wana eza te kimia bazongi malamu no akokotya bona bombu bakoregrete ndenge nini basala biso mpe bakolivre biso bango eza te so balivre biso bango naloba ete bokomisa bana boboya biso bozongela bokomobala bango balivre biso comme bango bawumbu baosala mosala nzambe bakosala kuna bango nde mpe bakobongisa bosalisa ya bamisala ekomi mpe to bino bosala misala balivre balokwa bana misala eza te bino boboya biso basi na bino banoir bobanda kobala bango bobota bameti botonda bameti bamama na biso babanda kotika bana na biso bamwindo bakokola bango ameti kaka kogate bango tolingi eloko wana te bango basalisi biso misala biso mpe tokosalisa bango misala alors nga namonaki lie de refuge na nga na ndoto eza na bamama mosusu babengi nga mama Rebeka nganza bana basomaka bitumba ebandi na mboka oyo ozwa bana na okokima na bango na mboka intel ozwa bango okima na bango na mboka intel bato mosusu kutu awa soka makambo ebandi mbilinga oyo bakozala na bandeko na bango na Belgique bakimi nanu kaka kuna na Belgique eza teke makambo nyonso ezali kanda nzambe eza mokili mobimba me na mokili mobimba oyo kanda nzambe ezali me makambo nyonso te esama ndeti apa na biso ka mpe ka yango esama na bamboka na mosusu non epe na epe ekokatama nzambe aza le véritable juste juge akofuta motu selo misala na ye selo makambo oyo abongisaki selo makambo oyo akanaki selo makambo oyo akani asala tu fais des bruits avec pona bato oyo pona bato bazolobake makambo oyo kosalama te ekoya te makambo oyo kosalama te nazotangela bino noki nayebi temps eza te totanga Ézéchiel 12 natangeli bino Ézéchiel 12 verset 27 à 28
totanga na Ezekiel 12:28 apo tokoloba na nzambe asali ngulu toya awa 27 et 28 na Ezekiel totanga na 12 na 27 na bato bazobake makambo bitumba bambula ekobuka pa na biso na bafrike ekoya te pe awa ekokoma te. Totangi la parole de notre Seigneur Jésus au nom de Jésus. Molimo sunga ngai oyebi moto na lobaka bien me kotanga pasi yo moto baisraelite bazali koloba te makambo oyo ezali komonana ekosalama sikoyo te. Makambo ozali kosakola na kombo na ngai etali bobele bato oyo bakoya nsima mpenza. Yango wana loba na bango te ngai Nkolo Yawe nakozelisa te mpo na kokokisa bitumba oyo nalakaki ngai Nkolo Yawe moto nalobi boye. Donc eza bato mosusu baloba makambo esama te esama lelo te ekokisama te me nzambe alobi ye moto alobi makambo oyo akokokisa yango. Jugement déjà ekatani à l'affaire est attendue déjà na bisaki bino dossier na biso ya justice eza liboso. Nzambe akataka makambo, nzambe afutisaka bato makila, nzambe alobaki na ngai makila ba inosa na Congo ezoganga. Alors soki ba makila ba inosa na Congo nzambe alobi na ngai ezoganga, ça veut dire ezoganga justice, ezoganga nzambe akotela bango. Alors na bino bato boza libanda, na bino bato boza libanda mboka, bino bosenga justice ya makila bandeko na bino te etanga parce que biso tozolia miliki, tozomela miliki, nazangi eloko olia nake kosenga bapesi ngai. Yango wana bona bandeko na bino o association eza te, sécurité sociale eza te, condition malamu ezali te, mboka na bango moko po batongaka ba marché batonga ba misala lokwa bato basimbela ba ofimbu na mboko bapesa ba kosi so bomeko sala bulamu na mboka na bino boko mwande to tuta bino to boma pino e bongo siko ba pere ya bongo ba pere ya lolenge wana toke na bango wapi o bazo banga bakoma lokwa basi mboko lokwa mibali toke na bango wapi. Bandeko na biso nde basufri banyo bazolongwa bango nyonso nzambe otya baguerrier oke botie wi bango mpe batie wi non eza non bazotia biso bato bakoloba wi na bango eza wi non na bango eza non eza teke moto alobi wi na peuple loba ekobalola na bango non nzambe adingi biso makambo wana te. Peuple de Dieu bokozonga melembo ezali to bitumba ekobanda to bitumba ebanda nzela na oza okangama te me ava okima kokimaka changa te pe boza na perte na kobanga te makambo po soki okanami okufa to okimi na presse liwa epe kokende okuta meme esika ozokende nzambe deja kanaki yo deja ponaki nayebisaki bino deja élection ya nzambe alobaki ezali ape ye moko asélectionne bato oyo deja yo avote pe ayebisi ngai ke ntango ekoki asala différence entre baoyo aye na baoyo aye te. Siko yo moto bokopesa motema na nzambe yo motu makambo nyonso ozomona kosurvivre ka bando botama yo vivaka kaka ntango no nde ekoki nzambe abombaki yo kobanda bomwana na okino ntango bino bozala bapeuple oyo ebokopesa exemple bokufa na bitumba ne pe bitumba. Moni nzambe aza artère à filme omona mutu musu bakufi kaka na debi ya filme omona mutu mo avanda na terre pa babeti ba masasi babimeli babusika kufi boza mutu musu bakeke kokufa to bakende guerre artère amona ke engamu na ye mutu mo pa koyi ozo comprendre mais ça ntango moko bozo sutuka artère azwa olonga bitumba na ye moko bato mususu bakufi. Donc ezali ndenge nzambe asalama mne kokanisa te so oza mabe oza ndoki obando botama tio comme na 50 ans 60 oza kana misa mabe 80 ans to 70 ans so 55 ans so 64 ans to 44 ans waka na kindoki nzambe muta permettre yo pe loko oza ndoki na oli kotika mabe na yo te akomisi pe motema na yo loko afaroro makasi ye nde arendisaki motema na yo loko oza motema mabe akomisaki motema na yo makasi mpo ndima makambo oyo aoloba te mpo farao abandaki kondima makambo oyo nzambe abandaki koloba te na monoko ya Moïse mpo motema na ye deja ekangama ye makasi malgré mwana na akufaki nzambe muta akangaki motema na ye mpo alakisa mamwa minene oyo ekozala histoire lelo na kati na mokili. Est-ce que vous comprenez? Oyo kozala histoire lelo mokili ekotala yango mokili ekotanga yango nde lelo totanga histoire ya Pharaon nzambe ndenge akweyisa ye na mai monene nzambe abombaki bango nyonso abaza motema makasi mpo akobomela bango wana tout comme mpe yo
oliko tika mabete ndenga na tiki nzambe pa boba ki yo yaya kokasa to mibomba miyomoko kokasa to longa miyomoko non 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 nzambe nda bomba ki bino batamitema mabe bandoki batu o bokomisa banoko bana mibali o bokomisa bandeko na bino bakuza na bino mibali ya butu basi ya butu bokoma ko utiliser bango muninga mwasa komisi muninga lesbienne na ndenga butu mwasi na nzambe mutacheke motema libanga na ngo sala na risque lobaki ngande ni baninga bazo tatola miyibi batiki kindumba batiki kindoki batiki ngai na kokaka kotika te poani mibangisa lobangi nzambe okomisa motema makasi okwa pharaon po boma ngani na bitumba oyo kani oboma bato donc nga pe na boyi na ngai Yesu nga pe na bona nga tokomisa motema makasi na lingi na ngai te kokufa na bo pe kokufa na mabe oyo sino te motema wana esimbami na nzambe c'est lui qui a touché aye mutasimba na français tikanga ye mutasimba mitema bakonje ye mutasimba mitema bakonje ye nde mutasimba motema no ya kanga ngo ka boyi pona nini ako bomela biso yo koma témoignage na biso parce que oza motema makasi tu lo linko tika mabe na ote kokima pamba pamba te kokima tanga tanga te to boye pe ya banzambe ba paye ke ngo zo ko ne boma yo avant o nzambe mutabomi kozala pe presete zela sinya nzambe o ngana osenga bino bokoko sala bobondela osenga nzambe lieu de refuge na yo place oyo kokimela ezali wapi elembo za bitumba elembo ezali nzala menga na kokima wapi na bana nanga ngana kokima wapi na libota nanga ngana kokende wapi na famille nanga nzamba pesa yo mboko yo kokima ndenga na mboka nanga ba ser musu ba benga nanga bana numéro ya téléphone ezana mama Rebeka nga mboka nzamba lo bana nga yango donc bato na bato bazwa mabele na bango kokimela ezaka bawela na Congo te po nzambe aokita na bato mususu na Congo te po ebi Congo makambo osala kuna mais za bato mususu bazala ba témoin na ye aomema bao na Congo po bazala ba témoin makambo bakomona po babetela biso po biso pe to betela bango oyo koleka po nzambe atiki biso ape biso to mona ozomona mais na kati wana a sélectionner bato na ye elembo na alobi na bino na liloba na ye na tangeli bino Jérémie 44 botanga bino botanga ngo mobimba Jérémie 44 bandi na verset 3 Jérémie 44 oui na 3 otangi mobimba oitikani po sosola makomi nzambe alobeli bino na Jérémie 44 tika nzamba bosando tika nzamba solo ngaso na lobi bien te na ebisi bino ki nzamba otindela bino batama yeli kulekanga soki na ko interpréter une parole na nzambe malamu te parce que na courir vers temps yango na bombi ba verset mususu mais nzamba lobi makambo akokokisa yango elembo apesi bino eza ntango bitumba ekobanda kende na mboka oyo ayebisaki yo kende na lieu de refuge yo moto omona na mboka na yo te oyo okimela bondela nzamba bosanto alakisa mboka oyo okimela melembo ya mokili mobimba eza to massacre ezobanda jugement na ye pe na ye eza mpona mokili mobimba kanda na eza mpona mokili mobimba tika nzamba bosanto apambola bino nzambe azala na bino mwena bondela eza te tika nzambe wana abatela bino libota na kolo peuple de Sion na bi makambo etikali tokoloba ngo nsima mpe tokososola ngo bia mpo na tangi comme na tanga malembe ezwangi deja time molai mwena loba makambo na kana mpe mosusu kobakisa oyo nzambe atiaki ngai nango ezali te na suka na bino awa nzamba bosanto apambola bino nzambe azala na bino kokima bikimela te longola kobanga liwa soki ye ekuta o bien to se préparer nde motema na biso se préparer biso nyonso tozela nzambe mais ya ko se préparer tovandi na kimia moko boye tovandi ka nien tozozela kaka kolo Yesu Masiya aya kokata jugement na ye mibongisa pe tola motema na yo apesa biso pe maloba ke to confesser kindoki atindela biso maloba passage biso nyonso to bimisa kindoki oyo toza na to confesser soki mobali ozaka ndoki loba na mwasi na ozaka ndoki soki mwasi aza ndoki loba na mobali na yo na mobali noki nga na zaka ndoki bana boyebisa baboti ekomi ntango tosolola vérité ngai mpe nde obomoni nga mpe nga na bandi yanga vérité liboso na bino nayokaka soni te soni na nga lokumu ya yawe nga mpe nazalaki hypocrite nazalaki chrétien moko hypocrite yanga confession liboso na bino yango oyo nazalaki mwana na osambela nga nzambe na olongola bazemi na osambela nzambe mwana azoyiba na nga omona mpe eloko mo eleki na ona magasin bamonai na baote na bia na futa na nga mpe te moyibi yaya nga mpe na confesse liboso na bino nde nzambe atinde nga nazalaki chrétien hypocrite sere ya mabe hypocrite nazalaki olongola bazemi ngai nde bomona nga awa nzambe oyo ntango na confesse atata asalinga bolamu akangolinga lelo makambo nazali kosala na pete nasalaka yango so te bobangi ye ekota bolingo na ye ekota nzambe wana asalinga bolamu tout comme pa osala na bino
moto azadi na kotomba libanga bamba opoza kindoki asate c'est le moment kaka tobimisa misala na mabe soki yo na kindoki na okomboza kindoki mo munene magicien munene otalinga na miso na buto bite na kindoki na nga na bamapapu nga na koma nango pa mama Rebeke kosimba te luka basali ya nzambe anguya esusu makasi kolekanga bakangola yo babundela yo bitumba mosusu basunga yo po toyeba na kobika ozwa bomoi ya seko tika nzambe ya Israel nzambe ya bosantu so nalobi bien te bobongiselanga union fait la force boza na pamba te po tosungana nzambe alola apambola bino napesi bino mbote bye au revoir.